Oui, salut à tous, chers abonnés à Esther TV. Je dis que vous avez belé déjà, vous avez la biso, tu insisté, benga papa, benga maman, benga voisin, benga yaya, benga leki, boya kota la makamba boya. En tout cas, ils ont makamba ko raté, ils ont makamba ko raté. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Makamba boya ko raté en okozango susuwapi. Parce que dans mon kilo, tout passera sauf la parole de Dieu. Et on va éternellement, et on va blaga katina, natina, il y a la parole de Dieu. Donc, on va mais sauf la parole de Dieu. Et on va bilay na biso ya tango na tango, eza bilay na biso ya mokolo nyonso. Ya on des hommes ma biso na perfection, les hommes ma biso likolo enfin que comme appelé batu ya sika parce que tout ça boy tout ça toujours on a des défauts mais la parole de Dieu eza wana pona ko redresser biso pona ko zongisa biso sur le droit chemin yango to sengi na yo olanda yango na bokebi nyonso surtout ko bossa na te partageaka oza maloba na nzambe à part maloba na nzambe à part maloba na nzambe oko partager lisusu nini oko partager buzoba makambo ekomema bato nulle part oyo eza maloba na nzambe naza kosadresse na yo partager yango partager partout na Facebook WhatsApp TikTok ka ndenge otiaka bavideo na yo ndenge opostaka bavideo na yo na TikTok en tout cas soki otie maloba na nzambe nzambe wana kozanga te na kobenir yo topesi na yo merci surtout pour la confiance fidélité pe amour ozalaka nango topesi pe na nzambe wana merci pourquoi pas topesa na ye merci ye mokolo na pema soki to respirer toloba boye tosala bamouvement eza na makasi na biso te kasi eza nde na ngolu na nzambe wana parce que nini yango malonga toza nango kasi ye nzambe wana sélectionné biso susu parmi bato na bomoi totonisa mine esengo mpe topesi na ye merci et je dirais aussi merci à ma maman Banebele, maman GH, là où elle est, Nabiki, Aza déjà on a Zolanda Biso, là où elle est, na pesi na ye, merci mingi, pe na sengi bo continuer na amour, pe fidélité bo zaka nango, surtout yo muto s'abonner, en tout cas, s'abonner massivement sur votre chaîne Esther TV, en tout cas, vous ne serez jamais déçus, pour zapper en côté. Ba chaîne bi moko boyebi bolekaka pe na mwa batinen na ba couloir bi mo bomona comment est-ce que vous avez commis ebele mais na Esther TV vous ne serez jamais déçus eza bongo wa bino ndeko obolingaka mingi nga pe na lingaka bino vraiment ya trop oui sans plus tarder tokokota na o etali masolo na biso sujet na biso ya mokolo na lelo o tokolobela en tout cas eza sujet moko très sensible tokolobe yango tosengi na yo opesa biso matoi opesa biso vraiment attention na yo ekozala malamu mingi tosengi pe na yo moto nano s'abonner massivement okomona cloche moko eza likolo en tout cas soko cliquer yango pour s'abonner sur votre chaîne sur notre chaîne Esther TV pour qu'à chaque fois on rataka ate eloko moko te rater ni notification parce que ce qu'on raté makamba boy nulle part ailleurs kaka na Esther TV oui maso na biso moko alelo to kolobela ndena oti kolobela za sujet moko très très sensible en tout cas tokoyeba bango kaka na misala na bango nde ezofunda tokoloba mingi te mais ba œuvre kaka na ba œuvre misala na bango nde yango moko témoigner en tout cas topesi même moyembo ayembaki pichu monde topesi na ye raison ntango ayembaki kala te tokoyeba bango donc na misala na bango bakobima na poisa bakobima polele tokokanga bango en tout cas ba œuvre kaka nde ezoloba bino moko boyebi mort kufa liwa ya papa François boyebi commerce kakufelaki en tout cas akomaki déjà maladif abandaki déjà kobela et abandaki même kotambola na chaise roulante bino moko boyebi ninga eloko ebomaki ye tout ça maladie et tout consort et yango wana ememaki ye na kufa mais hormis cela que son âme repose en paix mais na nsima na yango en tout cas ti lelo ti nde naza bonga moko ezolekelanga mpe ezokamwisanga naomituna oyo baseramoni ya modele nini ntango tomonaka babibembe nde bakundaka nde bato bakufa eske baseramoni ya boye esalemaka en tout cas nakoloba mingi te totala nano video oyo bongo tokozonga tolobela yango elongo na bino tolanda.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Oui, fidèles téléspectateurs, je suis sûre et j'espère que Bolandi vidéo, Bolandi ango, na molai nango, botali ango, pe bo analyser ango bino moko bomoni commerce que ba œuvre zoloba. Biso to loba mingi mais bomoni bino moko ba œuvre ndenge zoloba. Ko eza misala diabolo te. Ko eza misala satana te oyo biso mo ndenga na nga na bonga mona on etuna pe betinga libaku makasi. Na on mituna. O eza misala satana te parce que atuka ba sermon, o eza ba rituel. Ou ils ont rituel, ou ils ont cérémonie. Quand on analyse, on a un collègue nanga. Tu analyses on le to bi oh, ou ils ont ritualiste et tout maramozo salma bo le carminio. Dina bino partager on to le belango na bande ko nanga bino mo bomoni. Ba cérémonie le lendo. Est-ce que moto sera poussé faut voir ça la bo bien kazaki pape. Bien kazaki na pas biso mo biso nyos te bi pape François. Mais est-ce que il faut ba cérémonie salam et seulement modèle oyo est-ce que na Bible ils ont un passage moko ezali makomi moko ezali pour biso to sala ka o eza makomi to sala ka o nzamba lobi o Bible ezo tinda biso to sala to jamais to ko tordre sans ya écriture o makomi lobi to sala yango to sala o lobi to sala te yango to sala te to ebi biso nos kazaki pe pape est-ce que ils ont un passage moko oyo eloba il faut bakunda mutu boye te pe ba cérémonie ya boye esalema biso en tout cas biso toyebi yango te tomoni yango kaka en tout cas esali biso pasi mingi pe mawa mingi komona ete azalaki bongo pape monene pe awa na RDC Congo en tout cas ba église mosusu pe déjà ezalaki awa esalaki pasi na biso nyonso kotala liwa na ye mais kotala ba cérémonie ya modèle oyo biso moko to mituna oyo ezaki bonganga te oyo ezaki bondoki te cérémonie modèle parce que biso moko tolobi mingi te totali vidéo elongo na bino moko bomoni comment est-ce que ba cérémonie modèle ezo salema oyo eza ba biloko totalaka voir même totala yango na ba film tomona comment est-ce que makambo se déroulaka comment est-ce que ba cérémonie esalemaka ya ba ritualiste donc esalami textuellement ndenge tomonaka ba ritualiste ba cérémonie basalaka soko tobalanisi yango na oyo en tout cas ezotombe lolenge moko po tozoyeba te est-ce que ezalaki recommandé na bato basalaki yango ntango akufaki nzambe ayebisaki bango to nzambe aordonaki bango basala yango eloko ya boye esalema soki papa akufi basala cérémonie oyo parce que soki nzambe arecommande yango toloba nini mais soki totali quand même na makomi eza te ya makambo boye nzambe jamais koko se contredire ye moko eloko alobi tosala te jamais tokoki kosala voire même yango bana Israël babandaki kosubir ba conséquences eloko nzambe alobi basala te mais soki basala yango et par après bakomona frappe na yango parce que lorsque Dieu punit en tout cas apesaka punition te lokola biso bato ya mokili en tout cas ezalaka mpasi mingi punition wana biso moko tobandiki komona yango totangaka Bible biso nyonso tomonaka comment est-ce que ba punition wana ezalaka vraiment très sévère et néanmoins par contre tomoni yango na matanga ya pape François en tout cas esali mpasi mingi tomeki koanalyse ndeti nga mo personnellement na obenga yango ezaki bondoki mpe eza cérémonie ya ba ritualiste jamais makambo ekoki kose dérouler ainsi makambo eza nzambe azorecommande yango biso te tosala na yango en tout cas esali mpasi mingi na mitema na biso kotala ete bato bazobima donc nzambe azobimisa bango na poasa
nzambe azobimisa bango na poso kotala boye koto makambo kotala boye pasteur intel asali boye pasteur intel abimina intel en tout cas makambo osala biso pasi bato nzambe établir liboso na biso pour que to bazala ba modèle mais eza le contraire ezosalema bongo te le contraire bazomema biso nde na perdiction. Oui, en tout cas makambo ezosala pasi mingi makambo ezosala pasi mingi en tout cas eza bato nzambe atie liboso na biso pour que bazala exemple à suivre mpo na biso mais tozomona en tout cas eza nango bongo te eza bongo te le contraire bazomema so peuple adidie na perdiction bazomema biso na perdiction koyoka pasteur intel asali boye neti bamakambo nyonso tobengaka kibondoki makambo boyoka pasteur asali boye ndeti makambo vraiment pasteur mokuna j'espère biso nyonso toyebi yango soki boyebi yango te tokanga naza koinforme bino bato boza flou boanalyse botala parce que bachrétien lelo bakomaka bikendakenda ayoki bwakei asali bwakei pasteur mokuna makambo auti osala pasteur mokuna auti kobima na mwana ya mwasi na ye en tout cas makambo esali soni sikoyo tobenga ngo nini parce que mikolo ota koleka nayebi te soki bozoyeba bango pasteur mokuna bapubliaka nidite na ye liboso bato nyonso ke abima na ser moko nyonso mawanga nango awanga alobi ke eza montage bandeko na nga toloba ta na swahili banduku sikoyo nyonso ekomi oaturo tobenga ngo sikoyo nini tobenga ngo eza nini tobenga ngo susu eza montage parce que esalemaka nango nde nzambe abimisi na poasa en tout cas nzambe azwa lokumu mpo bayobima na poasa makambo eza soni tobenga ngo eza soni mpe eza viole likolo na yango tobenga ngo eza nini eza kibondoki mpe eza bamalédiction bato nzambe aétablir baoin de Dieu pour ke balakisa peuple de nzela mais le contraire baomema bato na perdiction yango moni bato baochange te bato baokendaka église mais soki otali azobongola motema te vie azomene ya désordre moyen bato bachange eza te parce que moto nzambe atie liboso ya bato pour que abongola achange mitema ya bato mais kaka le même moto wana azomema sous peuple de Dieu na perdiction en tout cas makambo ezosala pasi mingi makambo bapasteur bazosala makambo bapasteur mosusu soki otali même soki oyoki ondimi tolobi na oyo mpaka okosala makambo ndesi na église moko tokotanga nkombo te mais pasteur asente prophétesse mais comment tozokende wapi tobenga ngo nini sikoyo tobenga ngo nini pasteur asente prophétesse na kati ya église sikoyo tobenga ngo nini wana ezalaki molimo santo na rekomandaki makambo ya ndenge wana parce que eza mpe na babrebi oyo baza wana bato mosusu baza découragé akei ntango akeyaki ezongela vini akala bongo pasteur akuta osala yango nga so nasala yango esala nini sikoyo makambo ya ndenge wana makomi elobi nini sa ntango oza na sambatela yango soki moko abungi en tout cas bapasteur ebele tozomona bakorendre compte ya bandimi bakorendre compte ya bavie ya bato parce que mosala nzambe apesaki bango basala eza yango te bazomema nde peuple de Dieu na contradiction bazomema peuple de Dieu lisusu na libungi parce que bazotordre sens ya makomi makambo ezosala pasi mingi kotala vraiment en tout cas nga mo personnellement naza découragé tozoyeba te biso mo bandimi to bando osala culte na biso tokende église toluki moto moko totie cher donc biso na biso bano convertir tosala église na biso peut-être nzambe akoyokela biso mawa akobimisa so mosala nzambe kaka wana mposo tobi en tout cas toteyela kaka bozosala pasi mingi na mitema na biso mpe toza kosadresse na yo ndeko papa mama jeune frère jeune sœur odiscernaka tozaka bikota bakolobela yo te il faut discerner toujours esika nini ozokende esika nini ozosambela parce que na bisika mosusu yokani soki ozozwa bénédiction te wana eza nde bamalédiction mpo makambo ezosalema pasteur asente prophétesse pasteur bo abimi na mwana ya mwasi na ye sikoyo na makambo ndenge wana pasteur wana yo otsona mabongo na motu to pa bénir peuple est-ce que bokozala béni est-ce que bokomona loboko ya nzambe ntango enlèvement koya bokozala enlevé point d'interrogation tosengi na yo odiscerne yango kaka makambo esali biso pasi mingi
bino moko botali ba vidéo ya Pape François ya matanga na comment est-ce que makambo se déroulé esali pasi ni kotala ete eza kisi makasi apesi pe wana eza ba cérémonie ya ba ritualiste makambo esali pasi ningo komona mutu mosusu azo servir nzambe bible alakisi bino bible mais na nsima ya bible eza na eloko mosusu eza wana azobomba yango na nsima ya bible esali pasi mingi nzambe en tout cas aza kointerpele biso tobongwana mitema Jésus revient bientôt soki nzambe ayesikoyo akokuta ona position nini soki nzambe azongi lelo akokuta ona position nini soki oyebi koza na badoctrine wana ya babalaka en tout cas bongola motema parce que na apocalypse makomi elobi ntango akoya na epe na ye akozala na ni pitié yango ezalaki moko ya partage na biso ya moko ya lelo en tout cas commentaire ni kosala biso bien mingi na makambo touti kolobela soki okomante kosala bien mais surtout aimaka pe osabone massivement aimer ekozala malamu mingi puis partager yango na bandeko ebele oyo eza la parole de Dieu partager yango partout ekozala malamu mingi oui yango ezalaki moko ya partage na biso ya moko ya lelo mais avant toutefois na chité je dirais merci à mon créateur. Je dis aussi merci à la grande famille, la famille Amani. Et précisément, je dis merci à Maman GH. Je dis merci à elle parce que c'est parmi mes abonnés fidèles. Azawana pona kolanda biso na azawana pona kolanda biso en tout cas pesaka biso attention na ye, pesaka biso vraiment matoi na ye, alanda biso na bokebi nyonso. Et tout ce qui au s'abonner massivement yo mutuna no s'abonner te cloche eza likolo wana s'abonner massivement sur Esther TV et vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt, à la prochaine.